Bonjour papa. To moni pe boye pe longo na mama bino pe kaka boye kolela sœur Marie. Souvenir nini ya makasi oyo zo garder ya sœur Marie oyo memi oti tongo oyo ya lisusu kolela e. OK, la sœur Marie d'abord, je suis pasteur Dani Motelesi. Sœur Marie a marqué na makasi. Pour ça la campagne moko boye aya vraiment apesa biso mbote na maboko. Mais sœur mususu pa yembaka. Wana lo bakombo les ataleka biso. Mais Marie a apesa ba pasteur mo so mbote na maboko. Et puis ceux qui abordaient même aux la campagne pour aya ko assister yo, azala kate exigeante. En tout cas la ndiba ki lelo na kende musala te na ko compatir ensemble pour la sœur Marie me semble parce que je l'aime beaucoup. Maman balobi tozo la sœur Marie tomoni yo quand même olati accoutrement ya malamu mais bande kono basi ba kolela ya Marie ndeti batu ba yepaka juma ezolo bila bino nini. Vraiment ezo salanga passe makasi. Mola mbongo. Esalanga passe vraiment kotala ba sœur, kotala na sœur na biso oya bande ko sepelisa biso, vraiment bande ko marquer biso makasi na lolenge na ye, vraiment na banzembo na ye, vraiment na okamo ba sœur oyo ezake bazoya loka batu mo bazoya feti loka soki ni vraiment ezo salanga passe. Mais pour nanga vraiment ndé naza mama tete na ye pour na kolela sœur nanga pour amaka ngai moi nanga moi sa yembaka mais alinga ye makasi presque na banzembo nyonso nde tozala ngo awa alinga mingi sœur Marie Misambu vraiment esalinga bisali biso passe yango to sepele loto kabola mawelongo na esa pe mushamusha Bote maman, souvenir nini ya sœur Marie ozo garder ti lelo ekolela e. Nazane lo ba te nazoka mutema pasi papa. Mais bisika za nzamba mona e. Asali ebele, akonsole mitema bato ebele. Nga nazalaka idole na ye na musique na yembaka pe. Nazane ko ko. Eyaza biso te. Excellence, bonjour. Bonjour. Excellence, Monsieur le Premier ministre Lumumba, ouais. On vous voit là présent aux obsèques au deuil de la sœur Marie Misambu. Quel souvenir gardez-vous de cette sœur en Christ? Merci pour votre question. Pour transmettre le message devant notre peuple, je vais parler en mangalaphone. Ok. Donc, c'est malheureux et pasi ya makasi na motema na biso kokolela likambo ya monene oyo tokanaki te mais kiti na kati ya mboka lisusu ya Congo tobungisi bato mingi bakondo tabolei baekesteremenea kaka ela nzela moko wana toza kokende mingi donc namoni tofo komi sosola mpe komi kopesa biso pasi mpe kobanga na kati na mboka na biso kote mabe koti na mboka ya ndenge ya danger. Donc eloko tozala koloba ke likambo ekweli biso boye ezala na kati na biso banso ezali pasi na biso banso toyeba lolenge ndenge nini mwasi oyo azalaki kati na bato azalaki exemplaire mama oyo ayebaki mwana moke te ayebaki mokolo te mama oyo ngai na benga ye na 23h après 0h ayamba ngai mpe malamu tosolola kitoko aza lokola bato basusu te obengi ye pakate pareil non soki oyebani ça veut dire que nzambe moto alokotaki yo moto moko te bakosa yo ke akufaki pa lamuki asekwi oh non akomi président de la République oh non akomi we menani magistrat non bango banso babotamaka eloko te bolumbu mpe abimi liboso na bato nzambe atomboli ça veut dire que papa c'est kokuku wendo azabanga yo owakala okufa kala mete okomona omizongisi na mokili mpolela pe oya yo mwana obe souvenir nini yozo garder. Eh ben vous êtes vraiment très touché. Nakoyoka était une grande chanteuse, la sœur Marie Misambu, qui a bâti un grand succès à son époque, mais malheureusement, Lelo Asilikoti Kabiso, c'était le 16 janvier 2016. Netoka qui était Azongisi Molimo Nae Omboka Ankolo,
en tout cas, ça nous a fortement touché. Pour Motoyo, Azraki commencé au Bemitema, Yabandeko Bakristo, Ndekoyo, Azraki Kolongola Biso, Basouci à travers ma mélodie naïe, les lots accueillis. En tout cas, ça nous fait manquer même des mots à dire. Conseil nino kopesa na bayebatikeli na mokili po bino bawe ici bokenda me boko mona maima kolekawa. Liwa ezali nzela ya bato banso. Toutaki na mabele, eh ben tokozonga lisusu na mabele. Kasi tango mosusu ndenge liwa ekamataka biso tobongami te. Ndeko na biso Sœur Marie Misamu auti kotika biso na l'âge de 41 ans et 2 mois. Biso banso tozaki kozela te ete mokolo yango nde kozala mokolo ya liwa na ye. Cela revient au même na biso ba totika na bomoi et kozwa biso toyebi ngonga te, toyebi tango te, toyebi mokolo te, kasi esengeli na biso tomibongisaka mikolo inso po ete mokolo ekomata biso tokenda tout droit na mboka ya nkolo nzambe. Ye moto akopesaka, ye moto akokamataka, tobondeli ye lokola azali nkolo mabele ezala un peu douce mpona koyamba nzoto ya mowei ndeko Marie Misamu mpe nzambe azala na motema ya kofungwama po ete ayamba sere na biso Marie Misamu oyo azalaki kosanjola ye à travers bachanson na ye ya kitoko na bamélodie kitoko lokola ezali don nzambe apesaki epai na ye. En tout cas, ayamba ye na esengo na tondi bakopera mpe baolela ya Sœur Marie. To ya Sœur Marie po la sœur na biso la ina bien na bato nyonso yango toyekolela ye na ndenge ya boule propre. Est-ce que vous êtes sûr que les musiciens batikeli mpe bakolela maboye? O mpe batikeli so bakosola bien tie tosola toleleka tolela bango mpe kane toleli ebongo. Papa eloko nini esali ke Sœur Marie balela ye makasi boye? Sœur Marie, c'est l'eau que ça va les laïcs. Marie, selon la Bible, Marie, c'est là que l'on la Paul. C'est qu'il y a milliard de païens, c'est qu'il y a païens, milliard de chrétiens, c'est qu'il y a païens chrétiens. Il y a des monnaies, il y a des monnaies, c'est que l'on va les lendre. Pour la maman, est-ce que vous avez que le lingue Sœur Marie est l'ami? Misère chrétienne, so parce qu'elle va la mandengwana. Papa, pona ngai soki balani misala o Marie Misamu lolenga zalelaki ne baolela mabongo mais so bazaka na borgay na ba façon bazana batika la kolela ma jamais bongo kotalaka biso tokelobi na mort tolali awa tisiko no faut sentir que azaki malamu pona batu nyonso na ko ndeko tomoni mpe bilenge basi ebela moto na mutuna elateli ne tozoyeba te nyonso oyo kaka kolela ya Marie to na makambo mosusu ekoti na kati. mpo na ngai pena eza mpasi ya tro parce ke ngai nayebi bana basi baka na mawa ya makasi me basi ya lelo baolasa su mawa te baye lokwa baye kermes misusu balati bien te mabele libanda antuka ezogene biso mibali na biso mibali toki bato akanda me tomikitisa basi nde bakomi kobebisa mokili oyo bajipa mikuse toyende matanga bango babulongo lokwa toye kermes esa biso mpasi mpenza misambu anolatela mamula biso toyebeli Marie Misamu na bemba mikuse te Marie Misamu azalaki musicien mo sepelaki makasi banzembo lebe nalingaki yango ya trop bon yango naye kaka nauti loin elandi